papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki Satiro ila takalia yange katana na bituma bazuwa yo bundisanga ya 5 ans jamna bamana modele tina famia ibe Masiandoki ena koma kubanga o kwanya amange wa mokosa kilima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa akusana kwanza muna wa mamange wa bana poto balobi bato abwende tozoluka na communauté bomoni ndenge na teli bino image o ya femme propre cleaning service numéro ya telefone ezoleka wana ndeko nanga kubuka na te benga ezali copie ya kayu musala kende kosala cleaning na ndeko nanga kobanga eloko te o bakokata yo mbongo te mama yo benga na numéro wana ozwa musala na ya kitoko osala ozwa mwa chweke esala bien na libota bana Londres bomoni ba ville o totieli bino awa botanga yango soki ovandaka awa benga na numéro wana okozwa musala kaka pembeni ya ndako na yo wana tozokende bongo tanga lisusu awa bomoni ba ville oyo yo benga soki ovandaka pembeni awa okozwa musala balobi femme propre na makambo ya sika 2023 balobi fini ya bolembu kolala na ndako toke musala ozwa mbongo cleaning service ezo ede koloba teke soki bafutinga bakokata nga mbongo ya ndako awa bakofuta yo mbongo na maboko solution benga na numéro oyo cleaning service. Bonjour, bonsoir, Nabamouré, Nabamouré Zignon, Sabamisana Kolanda, Irene Masiandoki TV, ndenge na ebisa kabino, o mama abino la kabino, kakaba histoire vrai pour esa la bino, bavre makasi, nabanda kuna bino, partout bozali ndenge na lobaka, nzamba lola, apambola bino, pour na patience, na fidélité, na confiance, ndenge bozela ka masolo ya mama Irene Masiandoki, esa la ka vraiment bien makasi, yango to ebisa kabande konyon, bazolanda biso partout dans le monde, ba o nanu ba sabona na site ote, Irene Masiandoki TV, bo s'abonner et ça la vraiment bien makasi. Bamouré na bamouré zignonson, naza vraiment rapide ya kosoa na bino parce que naza na musala. Namoni vidéo moko batindelinga esali vraiment pasi makasi bandeko to meka kosola kama mukie. Donc bamouré na bamoureuse na pesa rabino bambote ba bisous comme d'habitude sponsor nanga Betty la patronne, mama Tazivita, mama Bibi chez Mwanzambi Euno la naza vraiment na musala na ngito sola kama muki à propos ya vidéo circuler na réseaux sociaux ya mwana mwasi moko azo saka azo loba maloba ya kilo ya pasi pona Monsieur Botamba mama Irene Masiandoki ayebi Monsieur Botamba te ayebi pe mwana mwasi wana te mais tant que congolaise na ekosola na bino famille to mekana nuko pesaka conseil parce que eza musalo biso tozo sala na eko swana ndeko mwasi asali video mimi lituka ya moto na cimetière mimi ba masanga sali ba cérémonie na kati ya cimetière ndeko mwasi eloko liboso mama Irene akoyebisa yo mbote shalom zwa kimia na bana na famille mobimba esika ozali mais osali pasi na communauté pourquoi na bengi yango pasi mama parce que na moni osaleli mingi kiteti na kiyanki oyo futaka te na se na tango oyo mama nayebi toza na problème na Monsieur Botamba nalandi pe live osali yo moko na Facebook na yo nayoki ndenge bana bazolela nayoki ndenge papa fo ezala mobile nolobi kata live na uti kolando na Facebook nalandi pe video osalaki na cimetière mama oza na bana na yo oza na famille banga nzambe bakoko uti kosaka kuna baleki nzamba lola na puissance te bakoko wana mutakela bango eza Yesu Masia nzamba lola mutakela bakoko wana ma chérie quel que soit problème ozaki nango na Monsieur Botamba okokaki kosilika parce que toko betela mibalo bafinga basi maboko te oui tozalaka contre mibalo bafinga basi parce que biso toza ba mama tobombaka bango pendant 9 mois na libomo
nayebi te botambo yango afingaki yo nini, asalaki yo nini mpo bapropos na moko na Facebook oexplike bien olobi ke boza na makambo bolingo yo na botamba te, obima na botamba te, okenda na ndako ya botamba te selon yo moko. Siko botamba yango asalaki yo nini, bowelaki nini, oyo moni ki réponse na mfu ezala kaka na cimetière. Mama balobaka kanda eza mopaya eyaki pandili biso biloko nyonso eke nango. Kanda eyaka po edivize etia potopoto po araignée. Mama conseil nazo pesa yo etant que ndeko na ya mwasi prochainement quel que soit niveau ya kanda nyonso kozala nango kozonga solo kosalite ekoki kokute cher. Na rappelo ka bakoko ke kolia na cimetière mutakela bakoko wana eza Yesu Masiya Nzambe ya lola. Okai kofunda botambi pa ya Nzambe ozoloba bien kolingi kozela kanda ya Nzambe te po eza lan. Mama bato basala bango mabe na mokilo bazela ka Nzamba sala yo kanisi yo za muta liboso mwana mobala fingi biso toza ba victime bafinga biso ba audio ebima tokenda kolia na cimetière te toza ba yu matin totalela Nzamba lola po toyebi un jour tribunal na Nzambe kozala justice ya Nzambe kosala esali pasi makasi. Et ça livre vraiment passe prochainement kozongela eloko ote tant Bible le baka ceux qui mutape siomba abeti mbata ntama gauche pese à droite beta ndeko nanga ezalaka buzuba te bato bazokumisa yo ko sali bien oza moto akanda balingi yo te et puis moto akende ko tiko na cimetière bande ko filmer yo ceux qui ezaki ngana na conscient ndeko nanga masiko sala ngote luka eta na ndenge mususu ye wana opelisi moto lamusi mbwa alalaki. Mama mokilo eza na makambo ebele cimetière rutu bakunda bato ndenge na ndenge milimo bato ndenge na ndenge eza wana et puis biso bato zo vana se na tango oyo toyebani bilongi toyebani mitema te mutu soko zaza na misana na ya mabe aina na ebotamba alinga botamba te okende kokota kaka na maloba na yo mokili komona yo po yo moto porter garant ya kosala video comme masanga okesala ba cérémonie na kati ya cimetière limbisanga soko za marié po na kimonga mobile no na kati ndako ebino kata live papa pinir ye bane mbala sima sa sous vidéo te ndeko nango moni so za na kanda nga na conseil akabatu ko sala vidéo te lala nga na mipesa leçon nga so muta toucher nga tumboli motema nanga au moins ko na bungi na sa vidéo te za te ke na yuma na yebi ke soki na ye kande za ka soki za esika ezalaka pasi oselo komoko eza grave ndeko nanga mbasi makosala ngo susute osaleli ki yanki ki teti ki mongo ndongo libesa soki koloni no misaleli yango bakoko nso bazali kosala bakoko no bazali kosala bo mutakela bakoko na bino za Yesu Masiya eza Nzambe temps eza mauvais Jésus Christ revient bientôt lobi ata ba famille comme na ba problème ba quatre maisons ezali tant sou botamba famille na eluka kai eko profiter ata na maloba na yo ndeko nanga okoya kosimba touche pona miso bato pona biloba loba pona sentiment ya caméra ndeko nanga koza na kanda moko filmer bongo to ko lelo ko saka no memi na kati ndako osaki longo bilamba ata na toilette no soko lingo salango mais ok trop loin na cimetière opelisi ba moto wana eza be cantation sali eza kitoko te mais komono bwende konanga ozano na misala mabete ezaka ba grimace ngako grimacer eza vraiment za na misala mbeto ngi miso bato emona yo mais eloko sali ko tourner lo na vinaigre oko regretter un jour na vie kusala ngo lisusu te na bondo na bolingo Nzambe bato ba sa video bazo kumisa koza mutakanda osali bien ndeko nanga balingi yo te ndima muto azo peso conseil malamu ekolokelo kimia na bomo na yo ke muto azo kumisa yo yango na lobakelo komoko baseka kayo mutu musa koya osali bien kumisi yo kaka ye muto azo kumisi ko sali bien lobia ko baluka yepe akozanga misala mabite talaka ndinga za kosala mama bandi suko chola yo moko mukileza mabe temps eza mauvais Jésus Christ revient bientôt na pesio conseil lokola ndeko na mwasi na mono sel life na Facebook ozana bana na wiki na suka papa moko lobana kata life wana na ibite soki pe mobali na yo ndeko nanga ozana famille na yo botamba soki asali yo mabe ata zokisi motema na funda pa Yesu Masiya soki lingaka no Nzambe te lokobi ke Nzambe na bino wana afutaka so na retard okepa bakoko baza rapide okosa biloko wana ata na ndako no sans caméra bakoko mainga ba yoko kaka na ebite soki ezaki condition bakoko bapesa ke faut que ebise soka na cimetière na ebite mais lelo bakoko balangwe masango osompeli bakoko bameli baza na kwiti bakoko ba réagir bien te
omelisi bakoko masanga désordre baza ya kolangwa mama osali gaffe na communauté soki oza na bato bafamille basolaka na yo soki bandeko no pene ya libota balingaka yo bakoyebisa prochainement kosala yango susu te ngai na ye mpo na kofingo te nazalaka mwasi arando te nazalaka fi ya polémique te me nayoki mpasi na motema ngai bi oh jésus christ revient bientôt pourquoi peuple ya nzambe elingi komilakisa na miso ya bato boye ndeko nango koya na miso ya bato milakisiki minene lobi okovanda omona toilette mpo oleli lelo oso ebotamba na du problème elata yo botamba kozala aza garçon de problème ta mosu yoka ndoli bato nyonso baproblème baprofite na maloba na yo mama tokomona yo tokoloba yo moto oyaki nango nayebi te botamba yango asali yo nini mpo nayebi na ngai bopapa botamba wana te nayebi na ngai mpe yo te me nazopesa conseil aza ndeko na mobali mpo olobi bien ke boweli bolingo te botamba na bima na yo te apparemment nayebi te boweli mbongo mpo eloko eboma mokili eza likamba mwasi to mbongo yo bina bolingo boweli bolingo te seke bozowela mbongo ko mbongo moto asalaka yango problème yango eza nini botamba fingi osekisa mama na yo yango siliki mama na nga bafinga bato basekisa mama na bango na bareseau sociaux ya ndenge na ndenge toza bavictime yo kanti biso olela te biso tofundaka te biso nyonso tofundaka epa le roi des rois jésus christ de nazareth mama oyo osali wana prochainement kozongela susu te na bondo na bolingo ya nzambe osali eloko moko olamusi mbwa alali ekoki kokute yo cher nzambe abatela yo abatela botamba azwa likambo to nom de jésus christ de nazareth tobebisi maloba nyonso osali ezala nile sans effet na kombo na yesu bato nyonso bakotala yango nzambe bazala na makoki ya koprofite na maloba oyo te na kombo na yesu parceke ememela yo kimia na libota na yo mpo soki baprofite lokolo ofungoli porte ndeko na nga ekotournele yo mabe kola protege yo na bana protege na libota na yo aprotege papa botamba partout kotamba matela na yesu masia ezinga ye azwa problème te na se libondeli oyo mpo na kosunga yo ndeko na nga mwasi maloba nyonso olobi ezala nile sans effet mutu nyonso maloba mabe ya misala mabe amona maloba wana te na kombo na yesu na déclare na komba jésus christ de nazareth papa botamba kozwa eloko te mpo communauté eza na kimia yo mpe makambo wana ekosimba papa botamba te mpo mokili etalela yo ndeko na nga napesi yo conseil lokola mwana nzambe tika vi ya bakanda wana eza trop primaire yokende kosakaka na basimetière tokóma na yesu masia le roi des rois okoki kosaka na ndako na yesu masia koyoka ya kokota likambo na yo biso tolelela nzambe na mabe bato basala biso tomonaka baréponse tomonaka basor nango vi na bango ebebama tokenda na basimetière te tofunde pa jésus christ de nazareth le roi des rois yango nazoyebisa yo ndeko na nga prochainement kosala folie oyo te esali kitoko te communauté congolaise to encourageaka le mal te baoyo bozokumisa ye bolingi ye te lobi soki azwi problème kaka biso tokozonga so toya kotyela omoni aza na misala mabe malobalobaki ta mwana mbayo ndenge ati peut-être mpo ozwa na misala mabe te mpo na yebi motema na yo te bato bakoki mpe bakota na nsima maloba na yo tokeba maloba ebonga kolobi na motu farafara bokabwani okokita kowangana oyo yo moko otiki bilembo na bavideo omilakisi opelisi bamoto oyeti kolamusa basi oyo bakufa na cimetière babalaka te bakoma bafemme de nuit ya papa botamba ndeko na ngai botamba ngo asali yo nini monsieur botamba oza wapi esika ozali ata oza moto mabe mon frère buka mabolongo yebisa nzambe ekozwa yo te ekozwa yo te na kombo na yesu todeklare yango biso nyonso toza bato tosumukaka na mokili na bino bandeko ya mibali conseil gratuit botika kolelisa basi botika kofinga basi mwana mwasi oyo apparemment botamba afingaki asukaki motema yango akomaki na niveau oyo me nayebi biso prochainement ata motema esuki yaya kontrole kandana biso nyonso tosukasuka mitema me nzambe apesa biso kimia bana mibali oyo bofingaka bana basi bosala yango susu te botika kolela ya mwasi nzambe ayokaka botika kofinga bana basi tozokumisa bino te monsieur botamba nayebi yo te mais soki oza moto ofingaka bana basi na bondi na bolingo ya nzambe benga basi nyonso ofinga senga pardon luka kimia na moto nyonso eza kitoko te communauté tomona kaka babuzo tout le temps c'est pas bien nalandi ndeko ya mwasi na facebook kolanda maloba na ye akomi okota mpe deja kobanga andimaki teke video exemplaire oyo elobeli na akomi kobanga akende pa yesu te soki ayebi aza na likambo te ndeko nanga mwasi okomi kobanga oza motu eloko esalaki yo eza folie malheur na moto afilmaki ofala sunga yo aloba noki ekosala video oyo te bino bofilmaka biso na bevenema bosungaka biso mpe na baconseil soki olingi moto mwa osala mabe epekisa ye nzambe alola kopambola yo moto afilmaki soki ezalaki mwana soki mokolo elafalo yebiseke tala
na moi nde tosali video to efface yango olobi mabe mingi to efface na satandaki te to nazo filme ko bimisa maloba oyo fallait boboma ngo a ekoti na réseaux sociaux si signe ceci yango etikali makasi lelo famille papa botambe koza na barando nango ekoteli mwana ba bukile kotala omuto bimisi maloba oyo senga nzambe pardon nzamba batela yo abatela papa botamba zelo côté pour soka zui problème na vie mukile kotala yo kola bebisa maloba oyo na kombo na Yesu eza conseil na bandeko nyonso bolandi mama Irene en tout cas na zaka ma fille ya barando te mena ki pasi ya ndeko ya mwasi parce que azaki choqué ndenge bafinga kiye mais eloko ezanga ki na vie ezali maîtrise yange memia ke kosala eloko asali mais prochainement quel que soit kanda atia na se atalela nzambe bakoko zubeta tolo na kepa bakoko bango bafutaka rapide bakoko wana basala mapaisu masia soki bakoko wana balekaki likolo na se mais baza na basimetière te pona kolakisa ke Yesu masia nda za fin oya kufaki te babi mabele sanzaki Yesu masia Yesu aza na simetière bakunda te pona kikolela na simetière ya Yesu masia ezate mokeli na simetière bakoko pona soki koko pe aza na moto akelaki koko azaka ka mokeli azaka ekela mu disons mokeli akelaki azali koko aza mokeli akelaki azali moto kelela koko na cimetière ponini akufa donc ye paza na makoki te se koko alekaki likona se alinga ikokufa te mabeli ngai ko sanza ye banga nzambe Jésus Christ revient bientôt kozenga sous likambo te kolo smasi ya pambola yo bozala bien bana nzambe na za musato kutani balasima soki mwana moto azongi te se irani masiendo ki identité ya bunde sima so apela ye moko samombonda nde na lobaka ebeteli pro max na ye kaka rapide pona za mblo la moni video esali vraiment kitoko mingi te kolo ismasia apambola bino bolimbisa ndeko ya mwasi mbala sima akosala lisusu te bye bye pronto bana Italie bonasiera balobi masola kitoko ekoti na kati ya Italie service traiteur o bozomona mama Afrika ekangi masolo ya kosamba ezalite bande kwa Italie bande kwa Naples Verona Bologna partout bozali bobenga na numéro bozomona na rapidité nyonso bokozwa mamindinga mbote to pe bokozwa opingombo Neli bulabula pe azawana to Elena Benza bobenga service traiteur mama Afrika bokozwa bango rapide po ba servir bino na ba feti na bino ya mariage anniversaire baptême balobi matanga bazo sala nyonso même ba réunion bosalisi feti bozana posa ya service traiteur ya propre mama Afrika yango yo eyeli bino na kati ya Italie bobenga na prix ya bien kudi ya mbote bozomona ndenge bazolamba balobi biloko ezolamba ma awa neti na film bozwa ba beauté ya nzungu makemba ya propre ya kosamba ezate botala etumbeli nde ezoboma bango baza bana jiba bebe zwa mbisi kitoko neti na film bobenga bokozwa bango bazokende partout na Italie bazosala cuisine africaine ya baeuropéen pe bazosala pona bikolo nyonso congolais Brazzaville mama Afrika bomoni basi kitoko musala pe kitoko botala décoration ya kosamba ezate bobenga mama Afrika na numéro bozomona bokozala jamais desi na rapidité bokolia propre tala basanya kitoko décoration neti na film babenga kaka obongisa mariage na yo anniversaire to pe baptême ya mwana matanga olingo décorer batu balia bien ko hésiter te benga service traiteur mama Afrika Italie nde na melisoi kolia kitoko wapi propre tala biloko akolia elengi wapi bobenga na prix ya bien bokozala jamais desi mama Afrika number 1 na kati ya Italie benga rapide ozwa moko opingombo Neli bulabula bazawa na pona bino mamindinga mbote azawa na benga ye akosala yo prix ya bien olepe kitoko neti na film